Bonjour, bonsoir, ça dépend à R. On a très cher abonné à Rose Bombo officiel. Bonjour, on a warrior tout partout dans le monde. Warrior partout dans le monde, bon les bakou et Orlando Bongo. Émission 100% Warrior. Où ils allaient bongo, relever la bongo, artiste Fali Poupa. Aigle suprême, Warrior suprême, FIFA. Mais c'est Alpha P Omega. Voilà. Muto atika bongo musique ya Congo na défaut. Muto oyo apesi batu ba mise belé ki pelekesi. Muto asali ki ba mise belé ba mo forcer musique. Ça dit bazo ko kalisute mais bazala bazo tinga maka po bazala na actualité. Bazo forcer musique. Ba mo luka se focaliser tout le temps na tout le temps bazala na actualité. Ba mo se focaliser ne loko nyonso bango balingi bakokosala kolingaka toujours kodiemela fali na place akodiemela eza te na place oyo bango moko ye moko ayebi ke nini bayengani fali aza meme adversaire na ye te aza meme pa conquérant na ye ata na linzaka akomi te eza bongo pasi eza bongo mena pasi mingi mpe mawa ndenge mon frère confrère Kofax Galmi amesana koloba. Donc voilà, Ferregola, les padres. On a d'abord combien de mikolo Kinyenga national. Mon Kinyenga, azabon mutoyo alela pamba. Kinyenga zamono alela pamba. Ça dit tout c'est comme que muto o même Kinyenga za muto o même tu yemo sera koi. Yemo ka koi na ba beti était, ba tuti était. Babetse matete ba gogoli ete makoi nega yemo ba ne kolela. Voilà, faire to ko kanzena kinyenga national donc moi mikolo ya mwana zi. Donc oleli auprès ya bakonzi okoti na biro nyonso po ba yokela mawa. Ono soit disant yom doza ministère le plus victimisé na République démocratique du Congo. Non, c'est faux. Oleli bosali ba acharnement yo na ba nani yo ba golo na yo contre le président de la République démocratique du Congo Fachi Beton Félix Antoine Chilombo. Oh non, ce qui fait rigoler la bête na francophonie déjà te revoter était lelo bobeti jardin de den boto beta jardin de laine kuna bomoni ke mutu moka lobeli ya monteleki ka inaperçu wa pona nini na minute oyo monde tie tope Congo mobimba eza bongo focaliser na jeu de la francophonie omoni so grandeur monene au jeu de la francophonie ezali ya on a lobaki na vidéo na précédente on a tosala omoni grandeur ya jeu de la francophonie et puis yo moko pangi otali pena ke non Tomiko Samakia, donc tu peux nous amener à l'erreur. Si tu as un tika na ki lela, bazung sana na jeu de la francophonie. Au monique, Fali Poupa, a commencé donc pas toi seul la Fali Poupa. Na ma Bill Clinton, ba mo le magazine, au kokité, au lela. Ok senga, ti ok luka ba konzi, bazung sana jeu de la francophonie. Et puis les lots ça la bon sports. Au ça sport toujours ba non. Voilà, bagula boye ebele, to la ksabonge to le kabon ebele. Nana kosio ki bino le kabon ebele. Nani pena kosio ki bino bagula boye ki ba warrior ebele. Wana nana kosio. Et puis t'as le message artiste. Ozo publier logo wa benije de la francophonie. Oza bon en français. Oza kompezo esangisi communauté to bengani, esangisi ba communauté a francophone nyonso. Ba pays nyonso le ba français. Osa la message na chaîne de la francophonie robeta ne ba yokeli o mawana ne ba yokeli o makinenga national ba yokeli o mawa ba bi obeta les 6 ça le message attend en français et ça chaîne de la francophonie lancer message moi en français parce que na page na wana je pense pas que tout le monde va s'abonner na page na wana baza ba congolais et ça ba musu baza ba camerounais ba ivoirien o ayebi même pas lingala tala Fali Poupa tant à lancer message pour na ba warrior
à lancer message na warrior nyonso baza partout dans le monde pas lancer message na français o mutu nyonso na capacité ya comprendre eloko nini artiste azali bon koloba message nini artiste azali bon ko adresser na ba fan na ye tala metala yo message yo sala ola tu fais costume ya blé mais oyo bano mamba malunga te dozo lo bano oyo lo bono boye belé na ben sibino boye belé nas o ka même pas ta soni on ila ki concert on ila ki concert pour une raison personnelle ce qu'on dit diaro to legesili to pe ki beko to bela besili oui on le papé que non voilà boye belé to la sabon ke biso le ka ba mon belé ah zamela gaya franchement non Zakari Baba so na raison na pesi pena Zak la raison faire go la façon de la classe faire go là c'est encore le temps zongela nchiki ce qui autant raté peut-être te repère sa faute à ba parents mais na mitso za ba moyen zongela nchiki en tout cas mon mapamba ne suffit pas quoi mon mapamba est insuffisant en fait faut zongela nchiki parce que aux gens ont belle faut apprendre faut moderniser en fait nini on modernise en fait babengani nini musique na en fait musique est très locale oche makele lo robeta bongo les 6 po bazongisi yo yokeli mawa bo mimi musique na politique yo ne mutaono yo ne kagande la artiste le plus combattu mais surtout zongi pena souvenez de tali pena bien l'artiste le plus combattu na République démocratique du Congo fallait ça combattre fallait yimoko asa muto a pola kete mutachake po azata yo to beta stade de martyr ah to moni stade de martyr to moni bato ba soutenir yo to moni ba vie nyonso to awenge ba vie tout awenge ba chopo voir même Koffi Olomide o aza bongo père musicalement parlant ya artiste fallait pour pas aigle asikala même pas au ça la vidéo parle ba que non ba Koffi na ba Koffi suki nini bokende ko soutenir moi na bina autant qu'artiste non ça la monta mais auto moni ba tout ba vie to wenge jiben piana Weranson Koffi Olomide ba sele ba vidéo pour na chopo ale muta boye sikoyo oyo ba que non yo nos artistes quoi les plus combatifs na la République démocratique du Congo non c'est faux. C'est faux. Fallait ça, fallait ça seul contre tous, sans exception. Aso kunda yemoko azo représenter mboka valablement yemoko na libanda ya mboka tope na kati ya mboka. Voilà un artiste. Donc yo osala maramuno te foka ko chakomba fali na kati. Mama nanga. Nasi yo pena to molala lo sambo no penezala donc ezara ki non za menjou fallait kufa. Pour yo sepela quoi donc au fond na pena mon milo baka nzambe na so fali azati na misika Congo ninga pena lilo na ngite mangamni na ngare elise na mboka okoma limité donc na ngite okoma limité focaliser na mkala o fali asala donc okoma yebate par où commencer pour fallait tikone écart moko ya molai ya kosakana te écart ya molai. Donc, ce qu'on va retard aux une vie, bah retard aux une vie, au moment là, bah retard aux une vie pour fallait attiquer mais car nous sommes là, et comme ils sont là, nest tout mo boy, nest maïele kima. Les temps on fallait à ça va featuring, à la collaboration. À comment il en français, parce à mon avis, à comprendre que musique faut to ça to ba mignani to changer moi à mon avis vitesse la musique n'est comme okende là à mon que musique elle le vitesse comme que la vie ba réseaux sociaux côté et ça soutenir to zaki to teka ba disque bani à mon que fala côté na ba monde morobo anu ba ayimba na français akene ko ba ngani aluka ba collaboration voilà jusqu'au nyos tawana nyos yo fandi na yo diamebele yo tana nyos kala banganda. Voilà les lois sigo comme victime que non ngai mwana mawa ngabalinga ngaite boyena boye tricage donc et ça mawa mingi ça vraiment mawa donc tout ça la même vidéo on a même yo moko conscience le belo le côté quoi donc senti pena babe ngani o senti na ta lesete o senti mal à l'aise o senti ata babe ngani o senti ata coupable tene lo mo boy quoi voilà. Talasco place ba fanatique ba comment memao
oleki bosali banini o non to annulé concert pour na ba raison personnelle. Raison personnelle, les artistes, raison personnelle. Donc, au fond du mot, non, ça l'erreur. Donc, tout ce que quand ça qui on annule le concert, boule peut-être des amis qui non, d'ailleurs, Lukanga, konza francophonie, Lukanga. Mon fan, il peut non monique, mon mot à Lukio. Au fond, il peut non monique, Lukanga, le monde maillot, comme on est au Motangama. Fali ko mo itanga madon osani même vraiment na ba golia na yo vraiment na ba gorille na yo basutanga pomba fali na sagerere bato atinga po na temps ogo chef francophonie za makam tika na ke lela na ki se ko bengani na ki golela lela o leli voilà francophonie aussi là Jean francophonie est aussi là na pesi ko ba tout raison o ba ikondo ki ma francophonie pour na français na pesi bon raison. Au sein même sport, si le bas en français, rien. Au y a tous les gabons et billets. Non, non, pas sûr. Francophonie fait un mot aussi là. Francophonie aussi là, les 6 août. Voilà, les 7, pour passer sur le calendrier. Les 7, le 8, pour passer sur le calendrier. Pour bêta wapi. Production Nino Bozui. Voilà. Au petit jardin de l'aide pour mon équipe, non? Au y a une production de moi jardin. Au petit on peut y organiser. Montre-moi dans le bel en francophonie, mais t'es Otalisco, je n'ai pas francophonie, on a tant openanga na la lipo ba production ezaki, maka production. Abi tikana ya odiembela, tikana lila kaka. Po sinote eza invitation oyo mboka benga ngai, le moment o mboka na besoin na ngai ngaso na boykote mboka, lobby na kozala bongo victime. Lobby compétition monene pe soko egoya na mboka so ba bengi ngai te ekozala bon faute na ngai ofandi nde baloba yo mo sala nzembo tala simazonga moto ya hapa na yo mo tali siko simazongi moto tali pena ki na sala ki erreur na kosa ki nga en tout cas bandeko nanga eza mawa makasi en tout cas bandeko bo challenge j'aime la vidéo bo like vidéo. Pour partager pour ça là vraiment bien. Pourquoi pas vous s'abonner dans la chaîne d'actualité Bolingami et Rose Bombo officiel. Voilà. Vraiment, ils ont passé mini pemawa. Bah en tout cas, je vous rassure, à ce bêta francophonie les 6 au bas continuer que les mawa. Mais ce bêta negaka n'espace à mouké 5 minutes et puis na podium à mouké. Voilà. Bah bêta pe mi piku. En fait, pour une présentation 5 maximum 6 minutes, 7 minutes. Au CD, nous sommes abétis. Bisso Fali Poupa, rendez-vous exactement le 6 août dans l'esplanade à Palais du Peuple. Méga concert, nuit de la francophonie, marasoleuse aussi là, et aussi là, les 6 ouana. Et puis les 6 ouana, il fallait rebêta devant toutes les autorités. Place pas Konti Barosala. Autorité n'y de la francophonie, ba Konzi n'y surtout, ba ministre, président de la République, tout. Barosala, il fallait rebêta rebêta sur place ba Konti Barosala. Voilà la différence. Il y a une différence, parce que la différence est allée. Donc, rebêta hier, rebêta déjà, rebêta na nino. Moi, concert, mon gars, prestation 5 minutes. 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes à l'équipe, Batunsu Abeti, Baolanda na Mulongo, Lokola Matembele. Voilà. Donc, message les amis vraiment moi na muke na yaki to partager na bino ba warrior. En tout cas, na mitu na ba question moko, ba o ba kumisa ka faliti, ba la la ndenge ni. Ba to pena ba linga faliti lelo, ba viva ndenge ni, ba passa ba vina ba ndenge ni. Parce que vous allez warrior eza moto, asa lokola moto na la nzala te. Nana kufela mutu te ayebi mpiaka te ayebi donc ayebi malheur te ayebi kaka bisengo na bisengo kosa warrior eza kaka bisengo na bisengo tozana kaka bisengo na bisengo. Voilà, actualité va continuer toujours. Fali pour payer les 5 ans beta bongo na Côte d'Ivoire akena festival mon ba Côte d'Ivoire zo kebeta bokomela yenga mingi na rotunono. Est-ce que vous avez siri que Fali Poupa concert à les 6 ezala ngana zo asiri bino concert à les 6 ezala parce que Fali Poupa za professionnel ala lo ba artiste na musute ba melaka diamba o ba sala ma na ba sentiment Fali za tellement professionnel donc ayebi a okebeta concert wana vite fait ayebi nenga ozonga parce que Fali na ba Africa mais ça na otambola na ba jet privé. Voilà, donc Abidjan na Congo
Côte d'Ivoire na Congo distance spéciale on connaît grave. Les gens ont gros on a 3h 4h de vol donc bel et bien concert ezali pas obeta concert na nuit sur la francophonie place ba konzi ba rozala place ba nyos ba rozala place soit aussi lisa sikoyo événement bon dans la tranquille ba warrior nyos poza mobiliser ba soutenir bo fali poupa na date que ça encore les 6 les 6 août déjà francophonie ici là place toujours si lisa comparaison na biso na bango to sala raté bango de baya sa comparaison na biso to sala comparaison na bango te parce que yebi niveau na bango place ezali to bi place nini ba ko atteindre biso te ata na linzaka ba ko mate. Voilà, en tout cas merci mingi na ba abonné nyonso tout ya Rose Bombo officiel merci na ba nyonso tout o ba so bongo li ba ko olanda vidéo oyo bo so vraiment bo partager bo liker vidéo bo s'abonner na chaîne et ko sala tonton Boaz bien les risques noirs garçon climatisé. Voilà, tout le monde pour la suite des actualités. Quant à moi, je vous dis merci et puis nous remercions toujours Maman Mireille depuis l'Australie et puis SFR l'américaine et puis Galina Maestro, le fils du Tout-Puissant. À la prochaine. Bye bye. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye.